Grand rendez-vous sacré Oyo. Nzambe azali bien disposé pour nous répondre. Besoin na yo même non lobité Nzamba yebi. Et lelo a se décidé pour nous pourvoir on a besoin na yo. Pour nous Nzamba personne lupango azali. Et le molani na bozio ya Nzambe parce que le monde ou l'univers lui appartient. Amen. Pour nous Nzamba biki sayo azangeni. Il a la capacité de tout faire. Oh Seigneur, merci. Quand même missionnaire. Dans ces pélicos salila yumo bikisi. Na esengo na mi pesi mubimba nanga. Kamata mutema nanga kunayo. Batela kangai nanga bisa. Oh na se pélicos salila yumo bikisi. Na esengo na mi pesi mubimba nanga. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que ça? Est-ce que ça? Ce qui n'a pas passé c'est mananga au pied Christ. Ok la mukana ni ngalima. Alléluia. Et c'est mananga ce qui va terminer au stade de martyr. Il faut calmer Mikeni. Le va amen. Parce que dans les liboso il y a les rois des rois. Donc, il est tout pour moi. Amen. Sans pitié. Dans le but, dans la sopa de la phrase, pour tout le monde, on va vous dire que c'est pas grave. Oui, on va amen. Ça va dans les cités. Oui, on va amen. La caméra simba. Amen. Ça va juste amen. Ça va visiter. Amen. Parce que ça va faire. On va déjà guérir. Amen. Se manifester déjà. Alléluia. Amen. Nous allons parler sur la délivrance financière, matérielle et physique. Mutuna mokili nde bazo vivre. Et Seigneur a vivre vie à bien. Nzambe alingi te mutu amener une vie à médiocrité.
Mais Nzambe alingi mutu amene vie ya bien. Parce que Nzambe akeleli ne lokote. Nzambe asomene vie ya bien. Nazandakisa. Eza lokola papa aza na mbongo. Aza na bamapango. Aza na mituka. Aza na biloko nyonso. Pe aza mokonzi. Mais yo mwana na ye ozo souffrir. Mais papa zotala. Est-ce que bato bakoloba nini? Papa na aza na hein? C'est que papa aza ndo. Umbongo na ye eza mbongo bakisi. Yango bana na ye bazo souffrir, mais tata ye ndenge azo donner. Donc on répand dans Nzambe comme il est le roi de tous les rois du monde. Alors Nzambe leki Obama, Nzambe leki François Hollande, Nzambe leki ba président nyonso. Donc toutes les richesses, il y a sous-sol, na ya sol, na ya mai, na bil place nyonso eza ya Nzambe. Mais ce que yo mona na état de nos hommes. La volonté de Dieu est que l'homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu est que l'homme mène une vie paisible et heureuse ici sur la terre. Amen. 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 Alors, yango Nzambe alobi boye. Ye alingi yo zala bien. Alingi te yo obanomene vie ya médiocrité. C'est pourquoi mais nous kutani on a toyoka nini Nzambe alingi et puis to prier Nzambe se manifester. To balaki depuis mercredi et ça séminaire était et ça nous prière kaka. Amen. Amen. Mais dans l'objet, soyez les bienvenus. Totangi na mokanda ya Exode chapitre 3 verset 7 à 10. Donnez le micro s'il vous plaît. Exode chapitre 3, verset 7 à 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Voici les clés d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et je vis l'oppression qui leur faut pour souffrir les Égyptiens. Maintenant va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Moyena bandela makambo nyonso otolobaki fa passer ezate po ezebele. Mais ya lelo toloba nano ya lelo. Alléluia. Na verset oyo totaki oyoki ndenge Nzamba azolo. Parce que j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Galobi, j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Le passinayon dengo solela. Parce na yo ndingo sole la mbongo eza bloqué. Ndingo soko se lamenter. Ndingo so bundana. Wana obimisa ta mutu. Omeka ko vivre ta vie moko ya bien. Mais baso fina yo oso comprendre te. Que lingo bima me soko kate. O lingo percer o soko kate. Omeki ti un certain pouf kata no kiti suna so bambani. Basa ko nyokola yo, baso bloqué yo. Nzamba moni yo. Kalobi non. Je connais ses douleurs. C'est pourquoi je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Amen. Amen. Malade, on est érogé sur ton aïe. Malade, on est tout qui au commis chaque jour. Qu'on vive n'a médicament. Chaque jour, sauf que me l'électricité. Donc, au cola la bienté. Ou au salir récite. Zamba mouni, zamba ligi momote. Or, la volonté de Dieu est que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et je souhaite aussi que tu sois en bonne santé.
Yo quand ça va lingi, yo prospérer. Ça va lingi, yo ça en bonne santé. Mais pourquoi Mikolonio Sosole là? Oh, volontaire ensemble des abongotés, yo comme mener vie on a le amen. C'est pourquoi Dieu s'est décidé. Il y a côté la moto parce que Nzamba utilise kaka moto. Nathan on a utilisé Moïse. Malgré Moïse a bomaki moto l'Égypte. Assassin. Malgré Moïse, Abimi rebelle et pas dans Pharaon. Amen. Parce que Pharaon a suivi Moïse de 0 à 40 ans. Amen. Bâti Moïse, bâti Moïse. Moïse devrait succéder le Pharaon. Parce que Pharaon, c'est là qu'il a moins moralité, il a succéder. Tant que Moïse a dit oui, c'est le vrai fils qui doit me succéder. Au cas où on a confié. Mais il a formé Moïse. La formation, et c'est la bitumba, et c'est la nyos, et c'est la kotanga. Donc, Azala qui est bien formé et bien cultivé. Mais à décevoir Pharaon. Pourquoi décevoir Pharaon? Parce que c'est là ça la mokano na Nzambe loba na bien. Un jour, Moïse a coûté égyptien. Na Moïse a bazobunda. Akama kila esali. Habité na koti kande konanga ko tefanya kola. Akanga égyptien a betaye, a boukier, a bomier pa kumbie na sel. Tambo sangwe eyokani Moïse akimina. Alléluia. Moïse azalaki bagarre. Dès que Josué azalaki. Nazalaki très violent. Bagarre, tout, timide, mais bagarre. Alléluia. Je retourne à Sango, il y a beaucoup de gens. Des fois, moi, non, Josué Zandérini. Avec son nom, c'était un bagarre. Nous avons mouké, mais ma casse le gars qui nous. Et ça, les camouflages, David la Paulette, l'invité sur les années. Non, mais dans mon colossus. Alléluia. Moïse a qui mi kokena qui pas chez toi. À côté de la base, il va toka mai. Bah, tout le monde se passe à Calais. Moïse a yé, à bête, personne n'a arrêté Bango. Donc Moïse a zala qui n'a esprit mon corps, il y a vengeance. Moïse a zala qui n'a esprit mon corps, il y a qu'à défendre battre. Mais yo, vous attendez esprit mon côté, il y a défendre des connards. Au comment on déconne pas zo péta yo les kinalo. Au comment on déconne zo souffrir yo zo sepe. Et ça n'a pas papa, à mon moi dans zo souffrir taliété. Il faut avoir le cœur de Moïse, c'est le cœur de Dieu. Le bas amen. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et je connais cette douleur. Je suis descendu pour les délivrer. Les gens, Nazamutu, Pamba, Nazé le côté. Zamba Boninga Katina Batu. Zanga Lulunga Katina Masou. Natinga Bona Yobong. Bona délivrer. Le bas amen. Pour na défendre. Amen. Et Nazolo Bana Galates chapitre 5 verset 10. C'est lui qui vous double, quel qu'il soit, il va porter sa peine. Loba amen. Loba amen, loba nazambe. D'abord, il faut souffrir la finance. Et ça bloqué. Au salignon, c'est aussi maté. Lobi na sina pesa qui va ndeko na bino secret. Quand on a dit ça, on y a comme coloniaux. Quand ça a joué à qui t'étais. Au moins, tu as bandé la campagne. Ça t'est. Surtout bandé les airs aussi là. Il y a le photo le papier à l'air. Amen. On s'est bloqué financièrement. On s'est bloqué matériellement. Mais physiquement, c'est bloqué. Aujourd'hui, Makambozo Sala et aussi maté. Aujourd'hui, multiplier un fonds. Aujourd'hui, les fils que $100 et aussi maté. Aujourd'hui, multiplier un fonds. Au percé, mais et aussi maté. C'est comme si force mon corps est bloqué. Moi, accepter na eloko zuluka ezate. Mais yo kaka. Zamba lobi boye. Nabi ainsi dit l'Éternel. Exode chapitre 23, verset 20 à 26. D'autant gagnant sauté, d'autant la kabuki. Oyoka, décision ya Nzambe siko. Nini Nzamba salaka, les plans secrets de Dieu pour toi. Dans Exode chapitre 23, verset 20 à 26. Ah. Voici, j'envoie un ange devant toi. Yoka. Nzamba lobi nini? C'est pour ça que la Amen. Nzamba lobi nini? J'envoie un ange devant toi. Tala natini ange liboso la yo. Pour te faire protéger en chemin. Pour ange wana asalani. A protéger yon anzela. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai pris. Et puis ange wana a commis ça yon la place où Nzamba préparé pour la yo. Ce qui était a prévu de bonnes choses. N'est que tant qu'il a exode. Il faut banana Nzambe. Le pays où coule le lait et le mien. Un pays bon et vaste. C'est pourquoi Nzamba pèse au Congo. Amen. 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 Koyoka ba dollar. Kaso kwa sa
ozomona mais yo moko ozosimba te soki esengeli prospérer ange atambwisa yo kaka na mboka oyo yo kobongana kombo na Yesu kaka na mboka oyo nzambe visite yo mindele bazouta poto bazouta bipai na bitoi bazwa konsolishir awa mais ezokande yo mais or mpona oresir na nzambe mpona ozwa misolo mpona ozwa matériel c'est facile nzambe azotinda nde ange oza na mokili ozotambola oza lokola aveugle oza na miso oza lokola aveugle oyebi te place lipamboli na yesani mais soki ozotambola na ange akoguide yo aloba kende na esika boye yo okali so okende na Gombe mais nzambe oyebi soki non kende na monga fula c'est absurde makambo nzambe nga nazolinga nake Gombe monga fula nzoka azoguide yo kuna oke okutana na place lipamboli na yesani loba ameka na nzambe etango kokende nde omoni surprise agréable. Oh, merci Seigneur. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais ange wana atayo lali yala la kate soki mpesenge abwaki yebupembe soki mpuko elinge afini soki mutuma pe alinga le kokoli aki musika parce que mwana roi alali yawa la fille du roi alali yawa le prince est ici il n'y a personne qui peut passer amen amen nani mokonzi ange ala ko protéger yo même tango zotambola okotuta libakuti tala ngana salaka même dans autant de temps, na tout même libaku. Na tout ange, ozawa. Pourquoi na tout libaku? Parce que Zambaloba, j'enverrai mon ange. Il marchera avec toi. Ton pied ne heurtera même pas contre une pierre. Amen. Si mon pied se heurte contre une pierre, où est tes ange? À une infraction. Je t'ai demandé. Amen. Ozawa quoi? Ozotambo na zamba boka so ezio. Mais ezio le devine. Ange ozala ki? What? Ozotaba na nzela mutaba kalibana isio pourquoi isio bato basebele ange ozalaki wapi yeba soki isio c'est que tu as un problème ange asakimi azana yo loba amen banaza loba amen parce que ange akokoka ko supporter masumu na yo te soki osumu ki ange atiki otikali sel wana luka moyeni ni obongisi bongo sotikali sel webi ni negoya catastrophe amen amen banaza yoka nini nzamba zolinga pona yo mais si tu écoutes sa voix soki oyoki mungongo ya ange wana et si tu fais tout ce que je te dirai pe soki osali nyonso oyo akoyebisa yo je serai l'ennemi de tes ennemis oh alléluia tes adversaires ça va le je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires c'est que soki kaka yo otosi ange wana katambola na yo esili nzamba lobini akozala monguna ya banguna na ye donc soki moto ayini yo nzambe ayini ye soki nzambe ayini yo okosuka wapi naite so comprendre soki moto aye atelemela yo nzambe atelemeli ye soki moto alinga modeli yo yango moni ntango nzambe atamboli na abraham abisa abraham je modile ce qui te modile et je bénirai ce qui te bénira teleme na mona makambo oyo nazopesa exemple avina bamotisa ngai na église devant l'église babengi ngai na bimi babi telema wana batelemi pasteur atelemisi bato batelemi bato batelemi abele tozobondela tozokabe na satana tozomondiri ye ale topriye eux que les gens ont pris l'église bamususu bayebaki te bafandi mais bamususu batelemi bani bakomotiba amen amen atelemona kuna nasuka soki ayepie asala kuna nasuka nasuka alléluia yango delingo nalobi mokili oye ya kinga mpona mabe nasalaki kasi yo yesu yabakinga olendisi mabe nanga alléluia bana nzambe peut-être yo oza na bambonisa yo oyebi kutu te ntango mosusu naye oza wana na nkuku bakatelo biamba
Babadini, donc ça veut merci. Parce que dans la semaine, pour le togo pour les prière dans ça là. Et ça s'applique, c'est pourquoi il y a une catastrophe dans la famille, dans la quartier. Ce que vous avez établi, prière pour la nuit, semaine. Et maintenant, il est. Pourquoi il y a ça? Ce qui m'a lavé, il y a un satana. Donc, vous avez un net au pouvoir. Et que zone de la yémoko. Pourquoi il y a une catastrophe? Amen. Mais tant que modir na ke na leli mpona telema wana zonga makoleye kilo na okokate na bien evi na ngai bebi. Mais Nzambe a changé malédiction en bénédiction. Amen. Lelo bato ba monisa kaka bakoma na sima. Malédiction la tabango. Makambe fumba mesute bakoma bloqué. Loba amen. Donc yo moni bo modir moto dimanche. Mardi bayo lukanga na moto mako ti Angola. Enenkoni ndeko kutute. Abinga sepeli na yo. Yo tikanga na na diamant nga yo tikanga na keteka. Toke villa teki diamant. Na so marchandise. Jono moi 100 tiens la poche. Ozo moi 200. Et ça va besoin na yo. Ozo moi obike. Non comprenez malédiction au ba maudit nga l'église. Non comprenez. Amen. Alléluia bana ça. Amen. Auto voyager. To so marchandise avec ce que na ya munene moko 84 kilos. Quand on petit voyage na komi batu baso kam na y a une église boy ba yo ya mako mais yo boy ndeni no ite malédiction. Alléluia. Amen papa. Les mêmes personnes on va maudire ba benga les cas quand on la malédiction le béni de l'éternel nani mokosi yango na solba Josué n'est pas maudit. Amen. Depuis moi na ngai on sa maudit les lois la malédiction. Amen. On ne s'attaque à malédiction na vie na yo. Amen. Prépare-toi. Il va marcher avec toi. Il va te protéger même en chemin. C'est lui qui va faire que tu sois toujours les hauts et non en bas. Il y a comme ça qui ose toujours la tête et non la queue. Il y a comme ça que Monguna Soki que Monguna Yé. Na robier Soki ange moko. Na Ésaïe chapitre 37. Au coup d'ange moko azoboma 185 000 militaires. Na seconde. À combien plus forte raison yo ça Soki na Monguna moko to ba fam. Quand à exterminer bango na minute. Amen. Alléluia. Amen. Mais yo kaka malobana nzambe. Ta yango na misala. Olingo fungwa na finance, mais on respecte ta activité, on respecte ta offrande de thé. Oh, na minute ya suka, ba pays ba bini ebele. Ba so le kana TV, ba so le kana internet, ba so le kana église. Pour ko finga ba pasteur. Mi yibi. Bo pesa ba offrande de thé, bo pesa ba dignité. Oh, Nathaniel chapitre 9 verset 27. Bible le dit que dans le dernier temps, bato bakoya ba dévastateur, bakoya ba profanateur, bakoya bakoteya bato, bo pesa ba sacrifice te. Parce que dans Lévitique chapitre 1 verset 3, Bible nous dit qu'on donne des offrandes ou des sacrifices pour obtenir faveur et ensemble. Mais bango bakoya pour koboya makambo wana. Bato pe bazongi. Tu connais pas, tu sais qui m'a moussous. Bien à poto, le col à ma poto va venir Nicolas Camus. Mais il y a des Bibles Nicolas Camus. T'es l'envie de venir sauter, hein? Mon bateau à nous, bateau n'a qu'un mot. Amen. Et pour nous, comme ça qu'on part. Mais il nous saute. Mais il y a moi, je suis là. On peut pas voir, avec le Bible là, c'est le temps passé, pour la loi. Alors, il décide. Moi, le problème des affaires, mais on s'en bloque. On s'en ça là. Éviter. Pourquoi pas m'inviter au pasteur à pasteur de là, on a l'église universelle. Il y a l'église universelle de Jésus. Maman, pas pour la place. Pourquoi pas?
On dit que nous sommes tous na kati. Oh papa, na personne ne va ça va. Ils ont quitté la loi. Comment Abraham a fait ça qui dit là. Et ça qui n'a pas Abraham, ça qui n'a loi qui. Après ça qui dit comment. Pourquoi si vous tous sont sur Noé? Noé dans la qui a loi pété. Après ça on fait les nini. Dans le changer qui malédiction en bénédiction. Amen. Dans Genèse chapitre 8 verset 20. Si on obtient des sources plus loin, si on appelle ça qui, Isaac, Jacob, dans la Genèse, au bout d'appeler Jacob, ça appelle si. À Chiribut, en même temps, mais nous sommes de la même chose, au président, au président, on fait ça qui va comme ça. Ah, on doit raconter mais comme vous faites. Moïse était adopté, et l'homme Zalaki, la grâce parfaite. Nous avons toujours été. Grâce, la loi, ici. C'est que pendant l'attente, les habitants à la grâce. Ce que Moïse a adopté, a été la loi. Ce qu'on attend, il y a grâce au ça dans l'eau. Jésus-Christ n'a pas refusé. Il avait reproché les pharisiens. Parce que les pharisiens, ils ont bon. Les pharisiens, ils ont matériel. Mais les pharisiens, ils ont sanctification, ils injustice, même là, c'est mal interprété. Jésus a reproché, il fallait la justice. Mais puis nous avons biloko. Mais l'amour, la justice de Dieu. Hein? Ah papa, la comprendre, l'esprit aveuglement et il y a que l'attaque. Mais on comprend. Vous apprêtez, il y a pas mourir. Tout le monde est dans un mégas. Quand on comprend les nous avons dit que c'est un diabète. Allah n'a pas tout. Alors il a notre. J'attends que ça ait la commande à Yesu. Amen. Dès alors il s'est qui Joseph. Alors il a notre. À quelle place moko? À quel postulé? Parce qu'il y a abani musala. Salaire à l'igolo. Alléluia. À la mouka avec le papa talent notre dans l'autre. On va lui tenir qu'à décider. À quel niveau azul musala. Alléluia. Amen. Malamoko vipe ça yini échanger. Azul solution di kamuna. Akoma koto sadi minaye na ninga kusakarate. Nabi omoni uzayuma. Bakosa kiyo. Yope bakosa yope. Amen. Ozana besoin fungwa manamon. Tu dois respecter les dîmes et les offrandes. Tu dois respecter les actions de grâce. Tu dois respecter les dons volontaires. Oui, on peut se faire dans ça. Et là, on peut se pesaka et qu'il ne peut pas battre. Et ça dans les foot, non. L'homme, amen. La vie, ma vie. La tombe, la fille, le temps qui fait ça, on a tout avancé. Deutéronome, chapitre 1, verset 6. Et là, on a dit qu'on a ici. Deutéronome chapitre 1, verset 6 à 8. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, au côté de la mer du pays des Cananéens, jusqu'au grand fleuve, au fleuve Ephrata. Voyez, j'ai mis les pays devant vous. Allez et prenez du pays que l'Éternel a juré à vos pères. Abraham, Isaac et Jacob. De donner à eux et à leur postérité. Amen. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Amen. Donc, on met la situation où on met le blocage. Ma maison simbaté. On met le freinage. On met le maladie aux autres Tungisayo. On met le na situation au gêner aux prières, il est ça va pas. Mais les gens sont là. Vous êtes tokoli à mérécher. On n'a pas ça va solo pas. Au téléma, au kende, aux possessions. Il y a un autre comme ça,
na yo. Oza possession ya makambo na yo. Oza possession ya mbongo. Oza possession ya onzamba prépara pour na yo. Sana betozo simbanga sana to simbanga. Loba Yahweh. Nasimi mosali na yo. Makambo na ngai fungwami. Makambo fungwami. Makambo bongi. Onode. Que Dieu te bénisse. Amen. Nani mokonzi. Nzambe bisi na bana labe. Bofandi mingiti. Otelema bokende bozwa possession ya mboka onga na gira na pesa bino. Nzambe asi agira apesa au Congo. Nzambe asi agira apesa au Congo Brazza. Nzambe asi agira apesa au Gabon, apesa au Cameroun, apesa Afrique du Sud, apesa au Botswana, apesa au Cap-Vert. Nzambe asi agira apesa au Égypte. Nzambe agire apesa au Israël. Nzambe agire apesa au France. Après ça Belgique, après ça Londres, après ça États-Unis, après ça Australie. Mais à l'objet tellement qu'elle est. Sa possession de Karana, et ça y a yo, à l'objet ça y a yo. Attends ça la gaga, attends ça la poto, attends ça en Australie, attends ça en États-Unis, attends ça wapi discosali. Mais la seule besoin d'un message et ça pour na yo. Sa possession y a moka ça mais comment prendre la possession du pays? C'est Christ. Amen. Le bas amen. Ce qui était mort de sans ayo. Ou le mot que poto pote sans yo. Beaucoup ressuscité. Il y a des lois et des principes. Alléluia. Comment prendre la possession du pays? Là, sinon, c'est vous avez dit tous les Josué chapitre 1er verset. Avec que tous les qui fleurant les plantes de côté, je vous donne un. Mais yo ça a na Congo. Mboka ba koko na yo. Mais ça souffre ni. Ah, vous l'avez bien dit. Mais oui, on s'en a moka ba koko na yo. Moka on s'en a juré que y a un enceinte na yo. Il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Israël. Tu es dans ton pays mais tu souffres. Bah étranger va ça console ici. C'est pas normal. Là on dit lelo. Ndengo tia makolo awa. Ozoza possession mboka na yo. Lelo ndengo tia makolo awa. Ozoza possession mboka na yo. Pays nyonso kopono panda. Okoza possession ya mo. Makambe ko bongela yo. Atoke na Botswana, atoke na Bolivie, atoke na Moldavie, atoke na Singapour, atoke na Japon. Et pesa melio na kombo na Yesu. Amen. Alléluia. Na lobi mabe. Na filimu. Na lobi mabe. Yekola ko pesa ba 10 na yo. Ba fande na yo. Ba action de grâce soutenir plus basale na nzambe. Na misala na nzambe. Amen. Autre chose, vous avez des faibles dans la prière. Nzamba zomona que vous allez faible dans la prière. Or, mutu soki ozosambela, nazo répéter makambo kwa nzamba zo bisangana no bayango. Pina répéter. Mutu soki okomi na niveau. Na bi minimum dozali na 24 heures par jour. Mais soki mutu obondeli 2 heures 40 minutes chaque jour. Son agenda s'il te plaît, son agenda. Il y a prière, maman, papa, au CPL. On dit que nous avons 2 heures 40 minutes chaque jour. Au moins, on a gagné ma caméra. Et là, que ça n'y a de prière. Et là, que ça n'y a de vie de prière. Vie à gêne la prière. Mais il faut les qui ça. 3 heures du temps, 4 heures du temps ou plus. Dans nos âmes, il y a ma caméra. Il y a une décision. Ma vie, ça va. Il y a un autre comment prier. Amen. Nous avons un agenda, nous avons noté. De telle heure à telle heure, nous avons ok, autant de heures, 1 heure du temps. Ok. Nous avons 2 heures du temps. Ok. Nous avons commencé là, 5 heures du temps par jour. 4 heures du temps par jour. 6 heures du temps. Nous avons 9 heures du temps. Nous avons 8 heures du temps. Donc par jour. Donc nous avons dépassé la limite. Nous avons dit comment tant on a insisté, on n'a pas dit qu'on persévérer. Et là, comme si on a persévérer dans la prière, on a bien. Mais on il faut veiller, il faut persévérer. Tant on persévérer, coupe na yo etondi, et débordé, et débordé, et débordé, et débordé. Ma caméra fumée n'a pété. On commet danger de mort. Mais ceux qui se présentent, diable a tel. Ah, Satan qui va yo. Le va aller dans l'assemblée. Et non comme
na lobaki lobi nzamba bina la répéter ka ba biloko yo talobi ni eloko bozo sanga kusala yango nini webi ko pesa d'action de grâce kwa nzambe. Ah, il y a des sortes d'actions de grâce quand t'as qui déjà lobi Hébreu ya liboso chapitre 13 ça Hébreu chapitre 13 nalobi na pingi mutu nalobi pe Hébreu 13 verset 15. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Nabi peso kola abi epai na nzambe to peseni louange na yo adoration na yo sans cesse les alini action de grâce zo pesa nzambe les fruits de tes lèvres n'est la action de grâce. Mais il y a des gens bayebi ko ye kwa aya mabe ata mungu esa mabe mais yembe la nzambe na mungu na mabe wana ça va solo kande message oso bimisa les fruits de tes lèvres mais yo tsenze wa fali especially fini kala ni kuta ya mama yo wana o musalo ngai na safaka kofi et très ma pauvre et quantité on a dit on met ce quantité à la fin au fabricage bon yamado non so ya yo on met qui dans et ça le cache mémoire madino Jamba zo sikota kanda imatiza wita ta oyo na fileta mama le keka ta mrambange tabu kepa Josué ko bonde lobika te bonza bazana kanda na o pese lo kumu et puis c'est tomito tanga action de grâce mususu Zamba lui action de grâce on attire obingolo merci kolonanga na pesi yo matoni kolona kobatela yo batelinga kolonanga na pesi yo matoni kolona kobatela yo batelinga okundelinga etumba na mbula oyo na banguna na kara milimo mabe okundelinga etumba na mbula oyo Nabakuna naka niliko mabe nani na mokili o sabe naka ayabi ko babola moto na kola yo nani na mokili o sabe naka ayabi ko lesa moto na kola yo nani na mokili o sabe naka ayabi ko ikisa moto na kola yo akabogo te yawe Atabogo te sabina muya papa Atabogo te yawe Atabogo te sabina muya Okuteliga etuba na mula uyo Nabaguna na kani liko mate Okuteliga etuba na mula uyo Nabaguna na kani liko mate Sabiwani papa na mulo ebele bakufi ebele lelo baolela bango ebele bakufi na opito na bonne santé papa na pesa yo nini yemba elonga elonga na biso elonga na nzambe elonga elonga na yo na yesu elonga na yesu Nani pilote na yo Yesu papa pilote na yo Biso ya nura Balo mama ya Munguka ya Koroso Nani sufeli ya yo Yesu papa
papa merci ndenge obikisinga Amen. ndenge osalinga kotala liboso na nga Amen. oyebi ke nzambe soki atali obi te mwana amona malamu bayebaka nzete malamu oyo te mwana oza mwana bien tika na soutenir abano soutenir yango David alobi alléluia faites tes vies à l'éternel et accomplissez et offrez à l'éternel des actions de grâce oyo eza basacrifice nzambe azolinga soka David ntango azalaki na zamba mosala na yango wana abi ngai mwana mboka ezala na ngai na nzamba na banopesa baction de grâce na ngai ntango lio abimisama bien yakokoka ye te Davidi boka ye alléluia busa bibi abi te Davidi est-ce que yo sa makasi okomalion mais David abomi azwi makasi wana wapi c'est dire ntango boliata bio te David ifo natombola ye mwana oyo ifo akoma roi akosepelisa motema na nga boka ye nzambe asali nyonso azwi David asali ne bongo yo soki ozwi ya yo na babala soki ozwi bakomobwaka yo nde babwaka se frère moko mopano ganga na yo terrain ndenge frère tosambela mpona ye akomi na mbongo alleluya akanga ba bazobwaka ye yo nde oleki bango okanga terrain yo nde ye kuna akovana na nte mwa bajeune fille na $100 apesi mais biso toyeba wi parce que moto atiaka na mosala nga mono osala mosala na ngai ntango akendaki ko tout un type ambassadeur mosala esili akomi barman na mateki moto oti likolo salaire ya 1 mois moto azwi mosala bafuti 1 mois asombi mpisi asombi nini congélateur na cuisinière donc na 1 mois mpe atika na mbongo seke salaire yango ezalaki ndenge nini soki fana asalaka 3 mois 4 mois 6 mois 1 année 2 ans alinga 100 000 ikazamba visite oyoki nga donc il faut opérer ngongi esili na te nano te alléluia bana nzambe vous avez assez demeuré sur cette montagne levez-vous partez prenez possession du pays j'ai mis le pays devant vous prenez possession seulement sois fort et courageux alléluia bana nzambe pour nous en possession mboka il faut être fort et courageux mboka ngo eza mboka bato mosusu ezala yo te yo siko ye mpo nozwa yoyoka teke bauta babonga yoka teke bana mboka bakomi bakonzi me bakiloka na lolendo bakiki asokoli ti atie makodi oyo mboka mendre mbakasa ya Samuel ya Manuel ya longa kuna di ateka mai ya Manuel oyo sekateka mai lobi lobo kuna kongaje nasalaki ngai recevoir a komi mwana mai na nga mususu bera camarade na nga tozokuta na victoire ateka mai nasima a changé akomi kosa wana nokata suki na salon epa docteur justice ye pe le fruit mabe alikambo ta soko engagé pour faire fita ka tabi o kata mbo ko tititi na suka ko 2000 francs hotel wi soki pe na boy na sina ngana mais fana a changé akomi na mapa ayaka abanova de pas noka chasser ngape place na banova na za chasser association des chasseurs les deux phaseurs alléluia bana zambe les deux phaseurs bakutani tokoma pesa na toli ye ateki mapa ti esili ngabi kwakisaka carte frère oko réussir za na zambe akesa na sans précieux et pas Jean Bosco Kindom alléluia ngai na seka na ke na seka chasser de l'église et puis na ke na seka te dans une église alléluia ne tokuta na boy to pesa ni batoli ngai awa ronde mamuke na olonga na ngai awa moyeza te bazoseka biso na bafille bazalaki na bamona bagarso ya tendance alokata nini tu bamone baseka na bango biso nano sekana na ame bana zambe naloba te na kati na continue namoni bosepeli te pe baso yosepeli mama so nzamba pambola yo nzamba visite yo mama Tina mama Titi nzamba pambola yo mama Vero ba mama na ngai na ba papa nzamba pambola bino boko sepela boyokinga tanto pesani to liti esili ngalo omoni
Soko landi, au côté, au lieu, au son qui l'embose à la bien, bah on l'a bien, au sein de l'autre côté. Ceux qui landi bassi, au s'appelle l'autre côté. L'andanza. Vous bagati au moins que après un mois, après, au changer mon bon, au côté à la côté. Mais alors comment on reste? Recevoir à commis. Amen. Na c'est décidé na quel moment ça qui recevoir. Yo raison. Ça non, ça n'a dit mais itinéraire réunion sur la barre. Qui a ça? Il dit le tout. Chauffeur na comme les frères mère. Asa ya awa dans l'axe non. Amen. Avec na zaba na makala. Tozuku la ermo kana bina mo 8000 francs na ngai, comme suma 10 000 francs. Aí ça va. Na 10 000 francs oyo. 2 000, 3 000. Olier. Oyo tikali carte. Projet n'a même pas ça qui n'a continué na simba volant chauffeur allez na comme chauffeur na mi organiser tina comme mon pao yepe kuna asala pe business nai mais tango nzambe na benginga bitika musalo yo salelanga ya ona tika yango amen ye male be tanga kanisi na bi voyager na yo ata ngola ta wapi nda yokuta na mutu moko autaki ngola ninga voyager basololi esili bake tango bake après 3-4 mois, assure-moi quelque chose, moi, nyonyo nae, aye awa ateki, assomme le pas encore à matongi. Assomme Mercedes nae. Assomme 207 000 balles. Dès que tu sors là-bas, akoma akengwazu, azongi. Magasin les zaka na victoire. Oka abenga, papa nazana Chine, on est là pour la biloko na ngai. Quelle est la boutique? On est là. Dans l'équipe na côté na maison. Oh, mon père, on n'est pas mon père. Na bonne de biloko te kamana comme na kana nyake. What is $100 for the transport? Bah juste en passer minutes. Pasteur mon pas. Nani mokonzi? Yes. Omonie. Nous allons passer minutes. Atombolinga côté nangai. Yepe côté na salini. Yo zo rêvé. O sala kanini et comme sunde ozo sala le côté. Luka quelque chose comme ça. Nous allons pas mbola. Ata mikate teka yango. Ata nguba teka yango. Ata pondu teka. Ata fufu teka yango. Nous allons pas pambola yo. Mais yo zo sala le côté. Ozo lukanza me pambola ndenge. Nalobi mabe? Oya zana matako yoka. Oya zana makasa bosala. Pour ça sauter aussi koyo. Mais tu limite prier. Kanga motema na ina sukisi. Loba. Apocalypse chapitre 5 verset 1 à 10. La Bible na verset sukama. Apocalypse chapitre 5 verset 1 à 10. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Namoni, oyo afandaki na loboka mobali. Pe buku ezalaki bakanga yango. Na kotia libanda, na kotia kati. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte. Pe namoni ange moko yanguya azoganga na mungombo makasi. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Nani oyo azali digne? Yanini abuka nini oyo pe livre oyo pe afungola yango. Po ekangeli ndenge bakanga ezo simba te. Vina yo ndenge okangama oleki ba délivrance mingi ezo simba te. Ozo mekanyo ezo simba te. Oleli oya kolela nzambe san papa ikisanga papa. Papa na bika. Baluki muto délivrer ya sate. Baluki Josué eloko te. Baluki basala nzambe na mindela ni eloko te. Viezo simba te. Continue. Et personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre ne peut ouvrir les livres et les regarder. Mutu ata mokote akokaki ko délivrer yo. Mutu ata mokote akoki ko pesa solution na problème na. Ni na likolo, ni na se. Des vies eza bloqué. Makambezo simbate. Et je plairais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres. Na lili mingi, poste na mona ta mutu te. Oya koko ya kosunanga, pona afungola ta ba chance nanga. Dika na yembela yo kolo nanga. Bolingo na yo eleki monene. Na yembeli yo kolo nanguya. Osali nzambe obwamite. Continue. Et l'un des veilleurs me dit, Moko ya baba mpaka aibisinga. ne pleure point. Kolela te, yoka te ntoko ma place yango. Kolela te mama Jackie. Amen. Kolela te frère fidèle. Kolela te prophète Samuel.
Voici les lions de la tribu de Juda. Les lions de la tribu de Juda. Les rejetants de David a vaincu pour ouvrir les livres. Les rejetants de David. Amen. Yende motalongi. Para fonga la chasse na yo. Apuka motaka na yo. Anyata nyata ye. Asina fina ye. Oya kine na yo. Oya kanabi na yo. Lelo. Makambe funga mise. La édition makambe funga. Les amis d'une façon témoignage. Les funga. Alléluia. Bobby les rejetants de David. Yende motasati. Afonga la chasse na sikolo. Afonga la fina sikolo. Alonga la malade sikolo. Avec qui n'est rien sans. Je vais coquiter. Avec qui n'est rien sans. Va coquiter. Parce que quand il m'a dit en famille, et si il kakate, on dit va continuer à faire ma colo. Et si il kakate, on est qui délivrance. Et si il kakate, on s'aimait. Et si il kakate. Mais ils sont les rois des rois. Le Seigneur est le Seigneur. Celui qui a brisé les guillons de la mort. Celui qui a détruit le diable. Yenda Satine Sike. Afongo la vie na yo. 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 Afongo nyoso. Bakanga ke fumbama. Soko zada tolo ba amen. Amen papa. Soko zada tombeta mulolo. Alléluia. Tikana yemela yongolo nanga. Olingo na yo. Eleki monene. Na yeleki.
Si on s'allie. Onction ya Nzambe bana kondeloshe malade. Onction ya Nzambe bana kondouche yo. Leke na soloba. Ezana 3 personnes. Ozana problème le maboumou. Si que ezoka libo ezokouche. Si malibumu. Yoko tozana problème wana. Si que onction ya Nzambe ezoleka. Ezotraverse. Ezotraverse. Alléluia.